donc mida de nature la que non a film aza faible donc aza pena très faible oh tala muto yo kese moko munene mboko bazoko lokwa miteno bala ba mitakano na kata telefone na kota mamula loyenge te Yvette awa Yvette finga Karine batu bakamanga na tika répondre te pourquoi parce que na mona eke Yvette asalanga bolamu parce que bolamu wana asalanga ya mwa likolo boy nde na ofu ba ofinga na boy na yebi Karine Gloria Biki a occupé binoté pour distraire et répéter mais problème c'est quoi les gars Gloria les gars na tatamia papa mbate aleka batatami aleka tatami ça veut dire atama de aleka edaka ofelete ya mais ya sarap bakanga kati sarap bakanga chaîne et bon ça pas bunda moi sinon c'est zonga et puis bino borosa les choité parce que mi da marambo ya sala ezapi marambo bato musope basali atangi ba kombo neti sarato la akota na salon fali akota na couloir akota tina chambre abimi moi sarato la finga maman sa fali aloba na fali merci maman fali te mage bakufa asima maman le ka fali te mais ya finga maman affaire afinga bande ko affaire lela comme luka reconstruction affaire simbata commentaire batutu bota la biso na ba commentaire bo pesa ba réponse na bino to ebite bino boromi ko intimider mida to ebite mida za wapi jusque là ça to mtabe bon abengi ba mida abengi ba Gloria ba insensé te Gloria ndaze insensé mida za insensé confirmer que Gloria za insensé pe aza insensé Sivi yaka Sivi nanatondia wana posa bolingo Babenike balobinga no tobeta tour na planète Vénus Mars pe Jupiter Ousmane bamababa tata bandeko bana mikolo pe baleki boyi baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode officiel TV site ya Mama Nabiso Sylvie Lokeba Bolingo ya Handicapé. Abonnez-vous na site oyo Sylvie Mode officiel TV Sylvie Mode officiel TV Boya s'abonner la officiel TV Mode Sylvie TV. S'abonner na site ya Mama Nabiso Sylvie Mode TV officiel. Boya s'abonner boya ebele. Boya hésiter te boya s'abonner bokozwa makambo ya kitoko. S'abonner ba diversité nyonso ezali makambo ya kitoko sans polémique parti prité makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Site ya Mama Nabiso Lokeba Bolingo ya Handicapé Mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu boya s'abonner YouTube oyo bozali komona ndeko nanga ezana makambo ebele ekobiko bebisela yo pema. Voilà les amis, merci, bienvenue sur votre chaîne Balobi Boy Belé Biso. Un grand merci Nabato Basoutenara Biso. Là je vois Fallon Lams, je vois Kevin Love depuis quelque part, Babina Suédois, Boy Belé Bozalarazala Biso. Très cher ami, devant vous c'est Junior Dao Mobutu na bango nyon surtout quand nettoyer Sarah bango. Donc vraiment les amis naebi ke Marambo Oyo s'est passé, bino tout bois au courant, bino nyon surtout boye bien. Un grand merci na bato bo assister biso là. Je vois Lati la tigresse donc depuis quelque part et puis Bandero Msusu. Vraiment boye belé très cher ami, je suis avec Jemima Ibele. Je suis avec Jemima Ibele, ensemble avec Jemima Ibele, Tomekana au la Marambo et Peli Moto Oyo. Oh Intel, oh Asumba Gende Toyo Kande Karinda Lobby.
autu nani nango asumbaki toyeba te nani asumbaki nani donc tokosola na Jemima Ibele ce qui concerne par rapport à buzz oyo to actualité oyo makambo etali ba voice to entre Glory Olangi na bandeko nyonso to abasi oyo bangi ba créer trouble vraiment Jemima Ibele mbote. Voilà, bonjour Junior Dayo, Mobutu. Bonjour à tous la biso dans la chaîne Congo Victoria et puis chez ma mère. Sylvie Mode. Ma mère, maman Sylvie Moda. Babi la Chine né makam. Bolingo bandikapi. Ah, toujours. Voilà maman, voilà la maman. Voilà et aussi bonjour à tous la biso encore une fois. Ma question il y a Junior Dayo, on appelle Simbote na JB Kumaluta le boss, le vrai pétrolier de Dallas, on appelle Simbote nanga encore une fois. Na ado senga depuis la Suisse et femme depuis Paris, maman Belgique 2, maman Belgique 4, Karine Mokondi la baronne, hein, donc la Chine Mobimba. Il y a bien gros bébé de la presse hier quoi. Vraiment gros bébé donc Nassir déjà s'est présenté, nabi affaire au batutu ba au courant et banda qui semaine passée si les lieux ont continué. Nana a raison, nana a faute. Ba kombo tangami ebele, toki batumsu pe oyo ba réagir lelo Gloria to ebité bon nga na tanga kombo malgré ba chinois ba otala mais na ebike émission batunyo surtout ba otala na tanga kombo parce que ngam naza présentateur les amis t'auras voice Gloria lobby boko kanga été azana moto aza libre ya batu oyo ko soutenir toi ko soutenir te a rappeler biso ba mamebele to yambi Jemima pour na bato ba otala yo ko yebisa ba onine est-ce que ba reçoit réponse to ba se retrouver na marambo oyo yo eli bango lelo. Bon déjà na lobaki ba question za yo ba réponse za yanga parce que bango tout ba yebi que Jemima afinga ate na clash ate maintenant aka ko éclaircir ba point moboy donc o eza ya ko loba na loba o pesa ya ko loba te na loba ta donc voilà. Merci donc Jemima Ibele yona Karine bozalande nene yona Karine relation yona Karine intérêt ni entre relation yona Karine non voilà. Karine Mokonzi déjà na Kinshasa je n'ai pas eu le temps de papoter ou alors de causer na ye. Moi qui amitié mon bozalarate. Bonjour, bonsoir, oui. Hein? Bonjour, bonsoir, oui. Mais kokanga mezarate. Kaina ke poto et sali ki kandinga za makila na makila et sali kandinga za keno bokila lo kondo fa pekato. Et sali que to kanga mala Karine. Donc Karine c'est ma sœur d'une autre mère. Donc yé monso atenga posanga ma sœur de cœur. Nga na bien que ma sœur d'une autre mère. Donc relation la Karine intérêt zate de intérêt za bande ko kaka ya ki famille kaka donc eloko reçoit na lipen awa et suis pengai de loko esale passe ça linga pe passe donc c'est ça. Mais avec Glory Olangi to ebiki depuis kin bozalara déjà moi je me rappelle je me souviens un jour tozaki na match mode déplique organisé qui on était ensemble ba série wana avec Glory Olangi Amina yo banini donc relation entre Yona et Gloria. Bon Gloria na Kinshasa na tant Karine azali na kin ngana goto ba camarade to na ko zala kinde pa na ye tout ça de fois poko kinde bo er l'équipe olali hein ozong pe na tongo ne ba kuna bosa lo to na ngamo bonanda kuna ye Iba ilo litoy ke ngala lala kina melo matoi siko elongwe ka nde elongwaka etikala ezaki bijou oya lela ba bijou fort ezaka lango bijou te ezaka lango kamo ba fantaisie na stola tara pour na obanga mama meyibi ya Kinshasa alors c'était camarade so na bi ami c'est trop fort camarade parce qu'il y avait d'autres secrets yanga ayebaki te na ko ba msu makampe msusu ya yepe ya kati msu na ayebaki te mais dans 100% na ko ba msusu moi 80. Il y a pourcent pena. La vérité Glory Olangi. Na yebaki ko. Na yebaki petit nazala ne magaka na poto de to bebala ngana ye ngai Glory to bebala na ndeni. To bebala te pour la Karine, ba comprendre te que je m'a balu que la Glory pour la te. La bega Glory pour la Karine te. Et le connaître pas parce que longa na to ba camarade. Glory ba sala elo mo ba levara bango ba menacer bango ndenge zalaka na consort mo boye.
C'est là héritier maram qui héritier m't'enleva. Voilà, ne ba kosela e wata ke enleva ke pas créer ka buzz. Nga na benga na téléphone. Na bine maman, oza na bondal ou bien oza na GB parce que faut na mona boy. J'ai Boyoki déjà, excusez-moi, Boyoki déjà. Tu vous comprenez déjà que baby ça déjà ba réputation ba musicien. Et ben les va ba créer rappeler na chroniqueuse ou alors a former chroniqueuse ou na kota sala boke na ngo beza makambu to koninga na te ko sala bote. Et ko sala kitan ba benga na bengi gloria. Nga na yo ke to so gloria normal. Je m'appelle yo pena yo koya le lotin ba na ba selenga actuana o ya benga ka le po o yebi ke non le lo o ya zo image. Nga bi non maman na la santé ba ne ko déranger nga. O ki na la bandale. OK, c'est bon. Ba vanne ba chroniqueur rebelle. Abi kasi ba supe neti supe tatuna ki supe ka monta mane ko lobaye. Kasi fimo boet. Fimo be jemima ado kangama nga pour que ado benga bianga ya manga na émission. Wana yozo yoka. Nga na yo kite wana nga na yebite. Nga pita no na betika porte ko kota na kota gloire pas de kena ba kinso ba ba Freddy Akimbe ba Marco akomona sa politique. Il vit pas la grosse émission là maman ba Gloria to ke belé. Non comme moko camarade na ngai. Camarade na ngai après savoir ko boma apa ku mission. Camarade na ngai je mima yo pena banda kala nga azu problème yo ya lelo. Etike nga siko. Je me suis dit ah bon? Ba moko Freddy Akimbe. Abi Gloria. Donc j'ai mima ozo loba. Que a bien melon de gros bébé. Mon gros ça y est Dans changer madame. Chez maman le bas, c'est à partir de là J'avais compris qu'il y a faux. J'ai compris que aza faux. Donc aza vrai nanga te, eza amitié moko sincère te, amitié moko ya bien te. D'accord, mon ben dans la sco malé, c'est à partir de l'année na tikae vraiment et puis tant que combat guerre et comme. C'est ça pour la. Merci. Oui, puis si biso ke yo ando ke pas Gloria, moko bondo zanetro. Est-ce que vous confirmez biso? Pour to landi ba audio to yoki. Ngana bon, to ya na biso mais to langa to décortiquer le moro. Est-ce que c'est vrai que Glo langi pour akomi komisi makasi? Est-ce que vous confirmez biso so ezaki et ya bongo to ya bongo? Est-ce que Gloria azaki vraiment na ba bijoux? Ba bengoni ba boîtier, ba nini ba bijoux? Est-ce que benando la ta ba bijoux? Te Gloria ba ndeko sala mélange ya ba bijoux na ba fantaisie. Gloria ki muta ba argent pur. Moni ba argent. OK ko so moi munene wana ndo benga bijoux. Te Aba yango etinde na poto. Chenette to pe Gloria te muta somba. Eza loka obimina mobali apesi o cadeau. Oyibite na pesi o cadeau. Makambo na lo bangalo bana Gloria ngalo bi banda kenda la loba makamu na ye sur 100% loba ka 20. Bala ngwa za musicien. Te musicien ba ko kabilo bijou te so lingi musicien des fois il faut ça la musicien. Gloria la plupart bato to lingi za ba comédien, et za ba musicien, yimta bande ko ça la ba dépense. Tika boye ko. Mais je te dis Gloria langi ko craquer mak la dit la tête to boya ne ya sele maman anniversaire na ngwa ebité. Champagne de champagne, whisky 22 ans. Non, on a évité. Gloria za fille à bolingo. Donc, soka lingi yo. En tout cas, yo pour na yo osa sous dépense. Te yema comme t'attends le maman là. OK. Alors, penza en charge. Vraiment. Azaï bon. Merci beaucoup. Mais quelques rappels. Des fois, il y a Gloria. Oyo yebaki vraiment. À part de comprendre qu'il y a faux. Des fois, na izaini ni plus au bat bando reprocher mingi. Ou soit nde wando za naï. Des fois, na izaini. Des fois, Gloria qui plus biloba loba. Beaucoup d'abosé belé boé. So bino bo loba 10. Gloria ko atteindre 50. Donc ya eba na mutu nyonso. Donc ye azale ke ba batu tout la mokili. Mais yebani peo. Gloria yebani. Gloria yebani. Ata la tente to lo bande za na ye Gloria yebani ko likanga. Yebani poto moni otanga ba komba ba mission belé ba pesa ki ba conseil. Kasi te wana to ema yuelisa te ko dem subo so na mutu mo betu bo bika ke no mutu nanga ya nanga. Donc Gloria ki aza petite sœur ba mission nyonso. Taka Gloria azale ki même leki ya bébé chanda. Donc Gloria azaka yaya te aza leki même ya bébé chanda ta niveau. Donc Gloria aza pena leki ba mission tout ya Congo ba prêtre tout leki leki ne ya nanga ça c'est la Copa Gloria. Ya Copa Gloria, mais aujourd'hui qu'est-ce qui a alimenté moto oyo les loto mona pour ya bire ya postaina ya salini mabete bino boro ponela pe
ça les péchoité. Il y a côté linae bateau il faut y a côté la côté linae mida nae à côté linae nani Angelica Madeleine nae. Bino bosiliki pona nini. Qu'est-ce qui a fait que bo silika donc olelo. Déjà ngai pour côté net ya au côté la net bateau. Ngai na da temps silika te. Bino ça les choité yango lobi. C'est là. À côté li Angelica, à côté li Mida, à côté li Esse. Bongoti. Zolo Angelica tano mpandi. Parce que nga lo bango ata mukomo to bomo na vana kit na fingi Angelica. Boy poani. Boy poani. Nga mutu asela nga bolamu. Na kota mamu la loyengete. Yvette awa, Yvette finga Karine. Batu bakamanga na tika répondre te. Pourquoi? Parce que na mona eke Yvette asela nga bolamu. Parce que bolamu wana asela nga ya mo likolo boy. Nde na ofinga la boy na ebi Karine na monter makanda te mukomso mona a poster Yvette c'est ma sœur parce qu'on appelle ça dans l'antika là déjà na occasion pour la papela chocolat na occasion pour na gel malgré gel appelle la potion moi bien te na occasion pour te belé o nga na taka bango pena na potion bien te que je regarde moi mo ba vanne bien mo ba a clasher Karine et ya zane ka bon wana moi déjà moto wana makati wana kota ngote na ba ami proche ya Karine na kota ba rendre la bango Nabi mam nando luba. J'ai les amis proches. Azana Karine, aliana Karine, miana Karine, aliana Karine, miana Karine. Tena ki. Te. Bonini. Bonini ada camarade de Karine, a peine intime Karine, mais ande Yoki Gloria atangie kuna. Te. Atangie kuna tanke master na. Te ada Maline, a pe camarade de Gloria. Nene ada camarade de Gloria, nene ada camarade ya nani ya muto na otanga comme ya Karine. Donc a camarade de Gloria, camarade de Karine. Nene ando monana donc ba solo la te mais azaka ala katika ta oso ça o ba de clair ka koko boya Gloria te pona Karine akoba pe Karine pona Gloria mais azat plus attaché ne ma casse na Karine que na Gloria mais Gloria commissaire ma casse na massa na pour a créer quelque loko moko boete a cha Karine lo mo bela monter te Gloria za mto aba benga diviser pour mieux régner Gloria ko beto lo mo boe pour que non ala ki sa o ke yo ndongo za bongo oza eloko te tu vois. Pour l'action que non yo oza et l'autre côté. Omoni. Donc c'est ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe entre les Chinois et Glorolangi? Les tilos honnêtes Nico s'est passé. C'est pelité parce qu'il y a ça na ngambu. Il y a Mida Taylor, abi Mida finga été. Au moment où il y a coupé la moine ba te belé ba mila ba champagne ba te belé ba finga é. C'est normal à côté la Mida non? Gloria ataka komi na poto atali terrain pour batala ranga fona za mupanzini deba biki na yoka na lete na Karine de fona za ngamba bato yo bayoka na soutenir na Karine pour ngapi na zwa appui yango mona za ngambo azati mida na pe ya mon père za pe na position c'est mon père ndokum sa pe mida ndenga za bongo aza mutu oyo mida na ba dossier ba te be na Kishasa mida finganga mois finganga na mama na ngai afinga biso ba aveugle ngala ba mida na poto ngana kino finga mida ndeni ngafu ko na nzamba osunga na komi poto to ko no samba biso stu na poto ne de bimi mida fana na ndako na mobali ya batu mida fana ndako ba te mida zakili mbele ya rizibula do aza muto ba calculation fo mi to ke no mobile mos na ngake kayu na ina zuya ta na cuisine na beti na zuya na salon na beti donc par-ci par-là ata place ka kele ba ta na bambi ata ya ko telema na bambi ba gaza ina mobile ne na parler ba sa te mobile ya mère so kati rizibwe mobile ya kati makasi abeti mo sinjo aza ko ba fi oyo ba yokele ke ko ma ko mama katu nde nini ayebaka te ke mida mala mobile na ye alors tu vas na Grèce à boy aide biso na misala avec moi msala na biso to lali ya na moi msala nani mida autant mama mida mida za moi msala mida na Grèce avec moi msala ya rizibula na nani na makati donc moi okanda finga batu boy mwana musala epi ndinga zo banga vana na foyer mida na kosi vana na foyer te mida yo loba na biso mko mama sota bima na TV yo po bima obima ndini wali kolo 1 Nikolo Enden. Boye dans la forme bien tetengama. Nani ba réseau, président ba réseau na senga ba archive Mida opesa ngate. Na sala onini. Na le bano zongi selanga ba photo Mida ke na poto zu dentifrice. Okna mali la poto banu ko pakwa na mbebo, pesa mbebo rose na ngo ebiote. Mida senga merci poto ozaka très vilaine. Muke kutu ese magana kin esa aka kitoko. Tonga o tuwe pa Marie Hélène aka kitoko. Magé kule pa bakisme
mida elongi mabe mida yekola koloba lokwa Karine mida yekola koseka lokwa Karine mida yekola makamno studio Karine idone na yabinga fola koma lokwa fio nazaka lokwa fio do akopia et ça les peut bien le loba comme mida mais mida ndenga za bongo afinga papa batu nyonso ba parents batu ngala kato de mida da bonga za mobali ya yemoko na kato de mwana mida ndenga za wapela bébé mokito po ya finga kana bana bataki ya salika marambo batu musuba sala mida mais bosiliki pourquoi te biso to répondre yende na mafinga to oya finga dans lelo pe lokola to moni photo ya bébé na ye na mituni est-ce que na poto pe kocho ko rezalaka poto pe nande ya bongo bana manutrition ba sala ba popota soya mbinzo mida za na kocho aza ko mériter yango parce que sur le lobe babi que non Macron président Macron a la tour ya France na ba vu to a contrôler ba bébé tout parce que on ba lengela bana mona mida ba ko écarter ba ko tieka ramoko bana ba malnutrition bana moko boye ama hiver et simba te na po mona babi ngoni pour songo da kanso pour ça clarté benga ngoni mokubuka aza poto maza kubuka do yo mida nde bongo mwana ofinga makitoko ngakudala ngala tina tiba finga nga blobo finga bo finga aveugle lunette kale bo fingila nga mukuse na zaka mukuse na leki sinta na mulai na na leki ese de pana mala mulai na leki nani ye ni mida la mulai oh na leki bato finga mukuse na bato na na pasha yo sa nini kai ba na bato na leki wala mulai yo problème na na bien ngai nazana bato na leki wala mulai oui ou non po bafinga mukuse bafinga mukuse bafinga nani mutafinga bato tout balinga Karine te bafinga mukuse bafinga boy bafinga ngai mukala bakombo tout bafinga nga tanti Mourinho tanga finga boy ya Karine Mourinho nani Mourinho coup na lo bakutu bien te moura ta bafinga nga mukuse boy ya Karine tout ça. Oh, c'est capable. Oui, nga marambo elekela nga po marambo normalement ba efsanga na bima marambo mais ba émission ka on n'a pas le choix. Ba finga kanga. Te nga za kana matoite. Ngande kizengi, ngande zoba motema plastique na capacité. Au côté sous Tantine Mourinho soso. Ba kombozo ta. Comme on Tantine Mourinho te, Mourinho on tapesa ka on nene na motela benga na komoni ya solo, komoni moura. Peut-être Mourinho ndeni. Oye pa finga oli. Ngasko na boyo benga ko finga moura poani. Pour moi, on est bon. Asenga ngai poudre. Asenga parfait juste chéri na kana kishasa na ba kuta na bandal. Ouais, chéri. Bali na itanga yakaba kuta na bandal. Ya za mobali. Ça suna. Donc na ba prévenir dara tellement trop que na za musu na tele. Yo mona da mobile amour. To yaka na bandal na yet. Maga boya na kota, mais yemo akota na flat. OK. Pour ninga za bongo albe mamo na kangisa magali kongolo magali soko magali ya kate comme le moura asaka lote pour na carte de l'été comme ne moura te ana combo na ya carte de l'été donc il faut funa na combo carte de l'été net singa so finga gros bébé de poste non sikate mais finga gemima ibele eno ya makas pour wana pena ya papa afinga yango donc oza le ko le baté glo ya ninga za bongo tanga bakabongisa na fera lokuta ko finga oglo finga feregola feregola finga la mama ya fere tozonga mama gloria na nga no tosola na poto wana malili ane kosa ote yaya ndio za bongo vano na ngada ka grâce mbis air yango yebela ba chauffage na yo na moto yebela ngo po facture ya la cher na ndengo gaspiller ya na ndako ya mutu te banda uta poto akenda na ndako ya mutu te akosi nena za bongo na poto na zo gaspiller na ko sa ba live non za no connexion est-ce au foutant. Il faut résoudre le problème de grâce. Bon niveau. Allez pas ingrate. Donc lobby to lobby anakuna a finga pe grâce. Adam maman na ingrate oyane pena a découvrir kwenti kwe ezarandeni ni ndeko alfivarandeni ni na nga futela ke ndako est-ce que bébé nani oyo Rachel nga zarandeni mukoka kana ngia zuba point faiblesse. Ay maman ka beti. Tozonga na marambo Italie Gloria mais nga elo elekelinga mi dans la taylor biso toyebaki ya munoko ya mbanga. Comment est-ce que les lots pouvoir nini o ça oboza na ngoto imagine bosala ki pour les lots mida pour na komo kelena mawa les lots kotinda kwa yo kana sote za nini bien Karine ya randeni bobimisi porte na Karine ya sa live bofingi Karine ya sa live ya ngone exaki muta courageuse donc mi de la nature qui que non a fimo ada faible kokani maramte ada pena très faible
oh tala moto oyo kese moko monene na mboka oyo bazoko lokwa miteno bala bamitakano na kati ya telefone mpo na respect kese na otanga bakomona bango te babanda kozwa bala na maître bake na bamusicien bake na baporte parole yo ndenge oza bongo oza limbele ya okese yana temi defa fingama kitoko temi defa fingama kitoko ndenge asambusa pamela shekola azwa mpena nzota mwasi boye neti ngabo ata tolinganaka te elo moya moninga nanga mwasi na oloba na munoko me na tia video na tv te naloba na munoko me na video na tia na tv te nga na osango te parce que nalobaka nanga mela apela na motema kento te ya koloba tina kati ya motema non mais ya zwa photo et video ya Pamela Shekola tia baofinga Pamela Shekola epuis baoloba ne avant nalonga bopesanga mbongo mida osenga mbongo na live abina kolongola te mida finga bacomédie so azwi basija comédie na ye na esi bafandaka mpenza boye grand bakomi kodécortiquer point par point et nango sujet na biso te lelo soki guerre ezongiso entre Yagabi na Karine Yamado na azongisi yango et que na kuni pa mi début de basalaka live yebana ba ese yebando pese bambongo kasi te après zongi boit mutala musa mama kasani eza ye donc baza bato bakokotela bango te si y a un problème so eza comme que basali Gloria Cotelier Gloria Cotelier te Gloria azoluka nde place que non adiembela bon monde ande basa da bloc na bango 3 Gloria za besoin baxer 4 mais simba te basaka nde bazaka da 3 bongo simba pe na bango 3 camarades de 4 personnes comme de trop beaucoup ma dede mabe yebisa biso nanu bana poto bo répondre na biso na ba commentaire batutu bota la biso na ba commentaire bo pesa ba réponse na bino to yebite bino boromi ko intimider mida to yebite mida za wapi jusque là asa ndako ne kuna foyer pesa vandaka ana foyer sûr que mida na foyer bongo ke wapi afana na foyer bongo ke monete to yoketi kasa olobate parce que atiki déjà esa okotela e alobate pendant na ba nglo pa bakisema be kotela e alobandeni oh Rikiki mwana ngombe soki Rikiki so rini Rikiki mwana ya yemi de la nani oh comme na Rikiki te menga na pese ko Rikiki Rikiki mwana ana mobile atikele mwana Rizibula abi na kabelio mwana donc basundolela ye mwana mais tande nga va na afinga saratola mais saratola da bia mobile ya ye moko ana Diego de Karina na eviki kuli na ye ngaka nitisko na mbala nga mona ntena otatone nano donc bango bala mibali ya bango moko okay no bala TV oloba sko mida yo pe yakana oya yo ko die mbala makati te yakana mobali na rizibula za ya bato yango yo kraka ye ya ona poto ko mutu oka etola mo etele mabeka ya rizi mali le bama tonso mutu mukonga kufa mais so bongo zongela na yo nani roi David azana ye roi David afinga ngapo na roi David Pour la bine que non moi na pe ya rizi on est à moi toto plutôt pour azan santé médiocre et za loko za ya roi David ndo mona finga na mama nanga natana répondre que te pour na koti mama nanga kata oza buzoba nanga moko mère nanga faza te na vanda calme ba beauté image ba benga ba tout comme ba benga j'ai to bloquer chaîne ami nanga botika osa musa na luka kwanga ne ça ngape bien ne pas finga ba to ba lobela ngai ça ngape kitoko. Mais aujourd'hui tout moni ba chinois mobilisé le roi mtumoko. Donc vraiment, Téléméli Mida, Téléméli Gloria, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Lelo, page ya Gloria. Et Kangami, Pona. Bakanyango. Eh? Mais pas Jésus, Kangami. Mais c'est le kitoko, eh? Mais yami, ya sarap bakanga. Sarap bakanga chaîne. Et bon, ça va pas bounder, moi, sinon je te zonga. Et puis, il y a choisi. Parce que Mida Marambo, il y a ça là. Et ça puis marambo bato musope basali atangi ba komboneti saratola akota na salon fali akota na couloir akota tina chambre abimi moi saratola finga maman sa fali aloba na fali na sima maman fali te mage bakufa asima maman le ka fali te mais ya finga maman fere afinga bande ko fere lela comme luka reconstruction na fere simbata ya bien na fere problème ya akosi basolana ya dada aboni boya dada de fere et puis c'est un héritier pardon ba fere et bah tu veux bon la faire bleu il faire nda bongo ko to le balikam ka faire atie mutu na sel simba ka lox kabo nde mona fale tanga simba ka so te ka ba se ka te ka ba suri azongi bo bamba bi faire o ko balikam faire aso ka zo ka mendo kana yo kana yote après OK bamba bi faire dada déjà azadi na kati soki mutu osimi mama faire ba ke pona yo boza amne souté akosa ya dada ngwa bana azana mo a dire pas faire tant d'abord mo sola déjà azo lukande ke basola mais faire esimba te faire so simi ofingi mama mari te omoni gloire ke a déborda faire na ata proche nena baluka bakangisa mutu te
mais baproche affaire baluka na balindeko affaire baluka bakangisa Gloire mpo asimaka nde mama fika nani Gloire akota baplace oyo akota te Gloire abosani ntango babiloko mosusu mwana okenda babofana kobeta matole pa fere Gloire alimbisanga ya apele biso ke fere amema na bangola bavoyage na fere Angola oyo banola na badanseuse Anglois ou bande olala danser ya boule reconnaître les lots bolam au faire à ça aloba kango ke non clos faire à ça les lots côté d'archives en Afrique info le là comme mon mama momso zala donc oloba ka mo be pa mbacha oka ce que ta omoni ke comme yendelo fona ka mo appui mona telema miseni ya ko za la appui nanga héritier simba te fali pe na olo na kota wala mobutu ole kala wapi edi ba deta za ko kata yo ole kala wapi ba deta ko kata mena na kata ka ozate ole kala wapi oza pas ole kala ta on passe au lekilata donc a bon luka côté yenga bon face à la repentance il y a bon côté ah non on la TVT avec héritier ça de bien ça bien parce que ba sola na héritier te ala sanga ma capture yali kama capture benga na bino bozala sanga ya capture appel o ba benga na héritier a capture atango na atana page ta pese ba tumsu ba tete akom dana avec kirit ba tele to mona elote yenga za bongo asama be trop na vie na e ozo comprendre ngande na zaboe Gloria comment il va ko ignorenga mais toi Gloria ko fela mwana malgré na zala karina tikala jamais ko mabe pour la mwana parce que na oka passi abi bo komela na PV mais boya ko répondre bino pour niveau bo fingela ya ko répondre petit oh attends comment non attends ga bato o tout o ba fingaka ye o ba finga ye te attends kombote abi batu mususu o ba finganga ba komela nga mais na boya ko répondre ba pour ngasuna ben Gloire ya mbakosi pondenge mo ebike no ala awala maboko la nga abo na makamne belé komela ebele aboya répondre musicien o ba bima la Gloria tant Gloire o ba kenala ya mbaba mise belé mais belé bo boleka ba tatamila bangoti po ozo ba rendez-vous ya émission wana bana sa next ndeni oyena avant émission bandati bo sino ma waniko alo voice ko comme za score cameraman boni pe boeko Gloria boni pe boe na toloba conseil la pesa ko conseil ngamdo ke poto finga bato ko finga karinte donc na mo ko conseil de lekelo kwa mpepe lekelo kwa énergie 2022 na bakangisa te na 2021 bakangisa na 2021 on a na ip crime bon 2022 na za besoin mutakangisa na mo ko za yo Gloria biki a occupé binoté bo distraire répéter mais problème c'est quoi il y a lobiki bino nyonso tunde ozarana ye ayamba ba musicien ayamba ba star oyo tant mususu ba chroniqueuse ebele to na ba chroniqueur ba yamba te c'est-à-dire notre lo ba ki ba ninga yamba ba intel parce que ba lalaye excusez-moi le terme parce qu'il y a les kanatata ebele na tant comme musicien te c'est-à-dire que na papa lutumba po yamba pe papa lutumba non so c'est pas tout m'inviter o yambe aboyela mutu moko pété da mo la ngote lokole extra so ki pendeni mutu wazaka pi papa lutumba lelo be ser na ngai omba potong vous comprenez OK non o lekate o yeta ya ko kumsa papa lutumba te faut ser na ngai omba potong ndalo bakwana papa na nga papa wemba kasi oh papa imana bato o Gloria sa be mission wana nga jemima nazotanga nanu te ozotanga Gloria oui on ne se convient pas je sais pas si tu as compris ma question la question est celle-ci que ndeya boye ya lobi ayamba mais ça fait quoi non yo lobi ke bande ko leka na batatami avant ya ba musicien belo ngolukenga pa ni bato basi bakufona bango la muselanga bango nani sika leka pena papa wemba na yebite ebo ko fiolomi na yebite mutu na mutu aluka azwa part na ye ndete otala boye abi ayamba ba star ebeleti kapa mba star ana tu oya yambe bele wana tu na ba oya mikie na ba oya makasi na ba oya minene tu wana aleka batatami aleka tatami ça veut dire atama de aleka idako felete ya donc toloba mise kutu ya mike o boye emsusu boye nzambela ngai parce que pe papa ma pe to bika za mordant papa ma no limbisa te papa we mwana la papa obengi da papa wemba wana za papa biso to bis papa leso tout to longola ya te wana za papa wana za to bengi da wana za papa alika glo lenga lega na tatamia papa wemba te wana yete alika ka tatamia na ya kofio longo ngaza bezo misaka nsanga bezo Gloria kansangai o kopati na nga tu na ba mutu o kopati bezo ka Gloria kansanga o kopaki na bezo bimisaka kansanga te pour na za ba relation ba misela ngambese on a besoin ya vérité awa les bogards
na relation bien na Kabo se Bulembi na la relation bien na nani donc bato otanga wana yaka bato babima na na Gloria Librator na relation bien na fa babango tuna relation bien mais yema bima na yebango wana yebani ngipo yebit ingo sa sembla éviter yo yebite keza la mise mo be gloire bane ko le même so ka kibisa na boîte gloire ko la te ye wana fa ke ka kota boîte encore mission pas daka boga tu ko daka boga a hollandais kaka parti mais ça pas de boîte qui ça tu n'es pas mon goût tu n'es pas mon choix quand même nanga mabete est-ce que vous voyez qu'il faut reconnaître au moins que Gloire Langi a sala ba émission na ba star oyo bato belé ba sala ya sala mais lelo on reconnaître p que ba chroniquer za lelo to ba analyste ya lelo ba BBC musala YouTube o Gloria sala ba analyste belé o ba osala ma finga ba BBC musala ya YouTube net nani wa BBC bango to ba osala to mona ya YouTube no po BBC musala ya analyste yipo ya baba to ka ba finga ba tuti nesinga palanga mutafinga ata oyo manga pona na lobela Gloria no po BBC musala on a besoin en vérité on a besoin de ko finga bisa to BBC musala yeng leta ko manai bisa to BBC musala wabiki biso tuto BBC musala Gloria ta babandaka na Congo mikili ba guerre na ba Karine ya ko finga na kuna ba bongisa musala po ba le ba ko lelo nde ba BBC tita basalaka ba guerre bazaka ba guerre pene belé ba Christelle Kabeya ba créer ba les Kardashian ba do finga ba bongisa musala ya tangi mwasi ya nani asa mwasi Tracy Eleza bi bango ba série ba travailler mon côté azalaka ba série wana ata ba série wana atangi na Glody Diasuka travailler ba bossa dur est-ce que c'est vrai que c'est vrai que Lelo Gloire Langi na ba chroniqueur to ba chroniqueuse Gloire Langi a bossé koleka bato belé na YouTube faux a bossé koleka démontrer a sali musala na ye a sengi invité émission soka aza dispo a sali était qu'à l'équipe à tout le temps c'est comme si il est au-dessus de la mêlée c'est comme si l'équipe a chroniqueur la chroniqueuse n'y en sort on a TV on a TV puis le bar français bien TV nini tozali na des télévision TV nini na annonce na des annonces ba michi toi ya le ba michi toi mais na télé nini kasite ponga mona le bar français makasi koleka Gloria kana des avant na leka chaîne nini kasi pour tous années na désastre tant que longue couleur télévision na désastre après Gloire pas ekoya ponga na banda après Gloire ekoya wala Mariana Congo azalo kwa DG na biso sko yebisanga ya yebisanga ye a informé ngakas mais on doit présenter peu émission du début à la fin en français et Gloire dans la pour français difficulté makas même la non français kwa neni voilà je suis là la méga star donc et le quoi personne et déranger quelque loba ce que tanga loba yonga Gloire nga na pesa ko devant nga bomu ndongo ke na poto eza meilleure occasion ya ba vrai ba chirurgien ngale mate ba télé ngale mate mama ba télé mate clinique université ba télé mate zona problème non ya chirurgie ba bongso no kingo moi ça ngodi te à force ko loba trop ko loba ko mana ngodi ça le mo problème comme solution oh bon ça va baisser bino tuna muninga na bino baninga bino bibi kapinga yona comme félicité en Espagne bon muninga ça va baisser Cynthia Wadol azana poto bon mi Cynthia Wadol azoloba donc na bien so comme kana potongo okozonga tate kozonga moi simoza ata mwasa mutu na kata ndaku o so kupena mwana de fo obote internet me manque so kufuna kota na ba clash ne ba e mu pepe nyango oyaka na YouTube wana yeso le lobby ke bino bofinga ra trop moi quand ne obi ke aki osa chirurgie ya lobby ke bato musu ba finga e o soki nini so ma peke Paulette bato musu ba finga e bo misele ba kombo ba mame mili denga finga e Paulette bino bo misele kombo mame mili te mili mama mimi tabenga apese comme la Karine pona ba niveau ba beauté ba ndeko tiate vous avez les ketchute les ketchou leke tapese comme mame mili il faut atuna les ketchou tapese comme bisote comment on relaxani mame mili il dérange rien makasi po trop de beauté trop de matu vu et quand ba combo et quand ba parce que net Karine ba parce que mambolina est-ce que Karine comme mambolina Karine comme on est mambolin donc Karine mokonzi mamboli Karine ça qui loroté mais glo mamboli ce que ba to comme mambolin ce que ba to ba changer ondeni et donc ba parce que eleng na combo mo bepé la type nzoto
neti miko babenga bakoma koma insensé parce que soki mutu bayeba que non okoma kosika mpona babengi insensé c'est que omilati yango ena komo ya nje batanga ekombo na ye saratola atangi kombo ya gloria abengi insensé Sarah to mtabaye bongo abengi bamida abengi bagloria insensé te gloria nda aza insensé mida aza insensé confirmer que gloria aza insensé pe aza insensé o confirmer yango aza insensé bo mutu nde okepo te bolo luka na ontendeni na luka mukanda na nga ndeni na kosala okotala bambuyema boye soki oza insensé boye mambo oki osala te na poto Pamela Shekola ya maka invité na poto glo eloko fa sala aluka bato bazala na poto Emeli alias akenda wapi c'est le scram de nyobimisa libom noka titre na mbwakela okoyoka eloko boy na kati nango thème nango eza nini soleil wanga ndeli botikeli ka fali charge ya quartier latin ba mise ba bilo sur l'émission ye po approuver biso musala salaka ana kin aki osango sko na poto tondima e ponga ndima Pamela Shekola nandimaka Jazz Kavulu nandimaka Noli Tambu les sages nandimaka nani baziboze bele papa migenyema nandimaka ye nandimaka Dax donc tout bazokula ndima bango ope ya Congo nini base bele adoyuwe gloria pe musala kasala abu approuver sur la poto na place qui à côté de la bêtise ça sont des blabla luka ba mise o ba bunga mwa kala zongsa bango na actualité créer bango mwa buzz toyoka bango Serge Mabiala de msinzembo kuna na poto mais ba chroniqueur à poto boye mais Serge Mabiala ça ba ndeni silence makasi boye elo nyesa le motivo kana 2022 obimisa bon parce que aux temps belé il y a des questions à poser. Donc, au lieu de faire le travail, vous vous lancez, car vous avez la vie à Moutou, vous simbi bela, vous tiki bela, vous comme na gabi, vous comme na chroniqueuse, vous comme simba, vous simba. Téléméli parce que que lelo ba chroniqueuse à lelo to banaliste à lelo ba komika na ba vie privée ba tout. Na yepeti. Et bon ya longwe. Te tangu afil boni boko, tangu afil ora balaki, nanga que na ba Christelle Kabea. Eza gloria te. Tétanga avec Christelle Kabea. Pas du nombre. Mais yemo za na kati, le quoi ole makamo be yemo za na kati. Il faut no yemo le mo obima. To comme hotel, to comme bo mo de gloria nenga atika. Te ya lobi bino nde bosala. Te soki lelo be Christelle Kabea finga ki Magali Kongolo. Eleka na émission nani? E bané l'émission nani? C'est l'émission gloria. Yemo pe créer pe ba problème. Yende kombo lala. Ala poto de ada parisien kombo lala. Muto kola tu keti mo tala keti munelo ka mi ba la poston ka boy. Sali, c'est la maman d'Obert du trésor. Il y a un billet, poto. C'est dit Karine. C'est dit Karine. Karine a compris même le bol au bolobé. On s'est dit Karine. Ce qu'on y est, tu as un poil de bassin dans la mission. Mais les bons règles, Karine, tu as une mission. Bon, on va starter. On va méga starter. Américain, déjà, ils veulent que l'homme de sa zone, déjà, américain. De fois, nous que l'homme sous pour ça, la maïsous. Pour les Américains, on dirait que Koufi, poto, sentir, peut-être au monde appétit. T'es Koufité, mais. Ayoka conseil parce que même ngani asala ba net boy tant ba hôtel nga mambo dans le be et correspondre na ngatin na bima à côté nga da bala mo be tu vois j'étais là mo ba français parce que mo be la kota na ngopo et ça la rabe ka moi bien vous comprenez et toi ba finga pe be ça nga bien parce que il veut toi ba comment ko finger trop na kokate na ba la symbole sanga na komela ki donc yo za nombeli a double tranché et nga la konfinga il vexté. Il fait Karine Bongo. Tout à l'heure, tu venais de dire que Yona Karine Boza, ma soeur de notre mère. Mais comment est-ce que Okoki Kunzima ndeko morobo aki ofinga sko serna yosiko? Déjà tant que Karine a zoya postenga. To Karine a postenga atala ebe peke no Karine je manda ala bongo kota guerre nanga na ivetsté. Elle a battu so na Karine na kota te. Na lobe même na la Chine. Au moins il fait au finga boy na yoka motema passe na omi tuna demo wana kota ki camp pa kabola bato mibale. Je voyais comment bazaki unis, je voyais comment elles s'aimaient, je voyais comment ndeni so to na Yvette ndenge et les ambiances lilo to monde pe Angelica a remis pe Diabolos a remis Kadia au finga Karine mais jusque là pe réaction dans les années réaction exacte comment Kadia Angelica oh bonjour donc Angelica pe azaka ndemona Yvette moi na finga pe bango pesate mais tout monde est que
live mo salaki Angelica Zoloba qui a okangisa obongama parce qu'il faut kangisa yo il paraîtrait s'est passé quelque chose entre toi et Angelica. Non, exactement dans sa live, faut compte mon azwa combo na ye et abakisana combo belibana soki sobe la vase soki nini. Tala afingi ngai matrice kauka na botaka te naza na ndaku te sko nga nazo répondre nde ye muta ofinga. Nanga Angelica faut qu'on soit. Angelica ko ofinga. Abengaki o dana privé interpellé. Tangu la fille. Tangu la fille wana nde azui tanga monike asaseli makamina ko finga ndesko pa kesko songo kitoko te akesko komela ye. Tanga komela Angelica ndesko Angelica bando komela ngati ba bisko ko finga nga boy na boyo ko tne ko finga nga tout ça. Nga moko na bi na moni ba komela nga na PV et pas Angelica. Ba na jamais ko répondre ete boy na boy. Nga bi téléphone à répondre parce que moi je suis pas né impoli. Nga, je suis pas né impoli. Bana maktani oye koma ki yako aluke la Karine. Émission ni onga la kole kala la sanga ki nga na finga. Est-ce que ebike oza au courant que Angelica pe alekara finga rabatu? Obino boyo koka ko finga ete boko mobanga bolo. Biso to koka ete ngande na zabo na obanga bolo ko tenga ba kota ngai place oyo za général ka son na ipe crime. Na mona général son ba sole belé miso sala nga vertige na mona bien nzamela nga. Na asu na somo lango te. Non, ya onde bangisa yo lelo po finga Angelica. Na mona mprizo ba fibo epe na bonde ba zakuna ba kangami ngaso na libana bi enzame so ba kotinga ka awa 2 minutes ka pa mana kufi na ngai na mona makamunyo stunga na minute loko ebangisa nga na siko ezaka prison. Mais lorsque azo finga bato mais il faut s'attendre pe bato pe ba s'attaquer na. Mais bato ba ça déjà vu ça finga déjà. Boyo skozo banga. Tenga na finga te. Nga na obanga te na bezolia Karine CC mutolia Karine CC. Ba beta na ba mida a beta na ba Gloria 2025 Karine Boswana Yvette oza première rang de Tibasala basi ba beba de ya grave Angelica na Angelica et première ko sona te oyo baswana ba beba na su ya grave ko leka oyo basola même OP eleka parce que Karine daza botonga obota mapasa na ye koto ya atie bébé boy koto atie bébé asna ta binote donc bilo mo na kakete ça sert à rien mama konga bana finga Karine exemple bien ngwa mama konga bana finga Karine lelo komi wa lelo komi kumsa Karine patali kino na bunti mama so trop na lukele ba percussion na lukele batu na salele batu ba kangisa e simi. Ah oui Mobutu na bango nyonso surtout chez Mima Ibele tourne na Sunasuka mais il y a ilo moro boelinga ouais tout aussi c'est mais ilo moelinga donc moi vite fait to éviter relation à yo avec Magali Congo parce qu'il est to ebaki un moment yo na Magali congolais qui ben et qui zongi mais aujourd'hui relation na yo na Magali congolo ezandeni singa famille benda na mekata na ata Magali congolo aloka ba malika tadi ba singa famille benda na mais kombo tangi wana bazalaka na ba tantine mo malika za apena bango azapena bango nyonso singa pe Karine mais c'est ma sœur. Tu es sûr? C'est vrai. Est-ce que ebi ke bat botal la bisoara? Nga kutne na zabo ekutu ko 2022 la baki na nga bo solo na jemi mana lo balanga vérité. Malika Mania, c'est ma sœur. Azaka na bango. On comprend que ceux qui ont vrai tous à faux. Zela azaka na bango maintenant mona ta mko moko te a ofinganga. Na ezaka msu ikamso ya bo maki non a oki mango likam nanga. Na tala ba vidéo ya mo batindela nga ba lien. Dans les vides kabonga pas. Moi l'autre fois elle m'a insulté parce que j'étais avec Magali Congo mais na finganga te ta siko niveau. Yo afinga bongo menga na finganga te. Pourquoi? Parce que j'étais avec Magali. Ngani na abo Magali c'est ma sœur. Et Magali c'est ma sœur. Moi singe bena na kiwe bikaga abo kila le kondo moi na mongo. Non que au monde papa fifi wa kala mingi donc c'est ma sœur. Voilà. Magali Congolo Black Chan, un grand merci à toi. Donc, Naïbi qui est au Tabiso quelque part, nous sommes bel et bien arrivés à la fin dans notre émission. Un mot aux Agui Nango à cœur. Voilà ce que je veux dire. 2022, total alors ma caméra B toxica et ma lame tozwa. Ça sert à rien. Oh là ça non yo. Et là on a enseigné la gloria. Oh déjà oh ils ont sala et ça les madame à YouTube qui est moi ligne dans mon boy moi ligne dans mon boy moi te mikolo pe na moni nani oyo grâce mise à changer
baclash mpena sa yango sote kuna miso avandi na ye boye na ndako aobina na ye aza star bato baotale kaka crée na mwa eloko nongo boye ndeni ndenge atosala abongisi mabele ekoyaki mabele na ye c'était normal asa church nga combien de fois nasengaki asala yango mabele ekoyaki mpe mabele te kokosala na tala na 2022 mabele ya grâce mbiza yako tiaka mwana awa ya vandi ne baota ne tv mais mwana kotoa melani komeso 7 ekomaki ti awa pena mutolu neti mwana yeyo Rachel yeyo yesko avandi bo libele ekomi ti mwana jeune bongo ala tombo nino nayebi age nete mabele koibonkwani exa mibali kosimba nsima mabo mosusu ebebisa mabele mais nzambe asungi ye asali chirurgie na moi mpe asali mpe chirurgie ya on dit ya taille ya bassin mais conséquence ya nani ya muto ya Michael Jackson ekoteya ye makambo wana 2 personnes 3 personnes na bato tout basoutenaka o balingaka o bato basoutenaka ngai là je vois d'abord merci na mon boss JB Kumaluta basateso na yo et puis namoni Ado Senga na bepe 2022 bato ebele mpena bake nanga fo na 2021 tino sa hypocrisie oboma moto kina 2021 baoka na obwaka bango excusez et puis Willy m'invite à le coffre fort et à mon artiste préféré ma star Ibrator Mpiana Yalembuzi l'homme de ses pas sorciers que le 29 oui hein le 29 d'un clip à jouer au banda baswente ba clip to kanga mboko héritier mi ange mi demain après 5 mois baswente c'est un mois pas beaucoup mon loba mi c'est choko ba couleur au latte qui wana ça que me suis passé il y a un temps latte la moi ba couleur belé boy merci yo polémique otika te hein pardon merci Nabi mi c'est choko. Voilà très chers amis, donc c'était Jemai Bele pour votre plaisir aujourd'hui hein, sur votre chaîne. Nabi que vous avez Bele Otala Biso. Un grand merci Nabato tout. D'azaki du début à la fin. Donc vraiment pour partager, pour liker, pour commenter Nabino et ça Biso bien. Un grand merci à celle qui nous fait confiance tous les jours, Maman Sylvie Mode, hein, télévision Balobi, Maman Sylvie Louké, Babolinga Bandicapé, toujours on serait ensemble. Là, je vous dis au revoir et retrouvez-nous très prochainement. Ciao, ciao. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode officiel. Tu vis site ya Maman Nabiso Sylvie Lokeba Bolingo ya Bandicapé. Abonnez-vous na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. Boya s'abonner na officiel TV Mode Sylvie TV. S'abonner na site ya Maman Nabiso Sylvie Mode TV officiel. Boya s'abonner, boya ebele. Boya hésiter, boya s'abonner, bokozwa makambo ya kitoko. S'abonner, ba diversité nyonso ezali makambo ya kitoko sans polémique parti prité makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Site ya Maman Nabiso Lokeba Bolingo ya Bandicapé Maman Sylvie ayeli biso site moko ya